innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute. Et comme il est lontim bananzuzi veut dire ma passa Airbus A330, ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo. Bozwa lix ezanango. Neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Jeudi, Elam Namabota Nabino, merci pour vos belles bosses à la télévision, Nabino pour la colonne d'info, Lingala, journal, il y a peuple pour le peuple, tout fond la journal pour le séminaire qui est ouverture, il y a des travaux, il y a commission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est le Makimoko la mercredi 7 septembre 2022, la Béatrice Hôtel et pas un vice-premier ministre, il y a affaires étrangères, Christophe Lutundu, la rétime opinion, ma pesibino, bas détail. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Apala Pene Apala, a procédé à une ouverture mercredi na Béatrice Hôtel na ville ya Kinshasa. Y a ba travaux, y a mission économique, y a communauté de l'Afrique de l'Est, boy clôture na yango eko salema vendredi 9 septembre, boy na discours d'ouverture na ye chef ya diplomatie congolaise atalisike ezali ngonga ba mouvement oyo relayé na volonté oyo ezalaki exprimé et pas y a ba chef de l'État ezali pepo na ko agir na terrain mingi population ya lelo bazali impatiente boy docteur Peter Machouk secrétaire général ya communauté Afrique de l'Est pe Machar ya Kamau envoyé spécial ya président Kenyan na processus de paix ya Nairobi bango batabla ki mingi na likambo etali kimia pe sécurité ndenge balobaki ezali ba facteur moko ya makasi po na libre circulation ya ba population lokola commerce intégration régionale pe développement ya sous-région na maloba na ye na kombo ya président ya Burundi Evariste Ndayishimiye, président en exercice de la communauté Afrique de l'Est, M. Agricole Mwamba Ntirampemba, ambassadeur ya Burundi na RDC, a talisi que ezali ba accueil organisation sous-régionale Oyo, ezali adhésion ya RDC na kati ya communauté ya Afrique de l'Est mingi na mars 2022. Adhésion Oyo ezali très considérable pour na marché ezali ko réunir environ 300 millions de personnes mobimba Oyo bazali na kati ya opportunité ya commerce et d'investissement intra-régionaux. Professeur
Serge Tibangu, mandataire spécial et chef de l'État, Yen Ngambunae a talisi que bien que mission Oyo ezali exclusivement économique, kasi ezali penangonga ko reconnaître que soki kimia pe stabilité ezali te na est ya RDC et kozala pe na kimia na stabilité te na région mobimba ya est na tina wana ezana nzela ya ko entretenir ba échanges économiques pe commerciaux na ordre du jour ya misala Oyo ezali prévu présentation ya cadre juridique institutionnel ya communauté ya Afrique de l'Est vision 2050 pe 6e stratégie ya développement ya communauté ya Afrique de l'Est état ya intégration ya communauté ya Afrique de l'Est na kati ya union douanière ba marché commun ya union monétaire ezali pe retenu présentation ya état intégration ya communauté ya Afrique de l'Est na fédération politique ya assemblée législative pe ya communauté ya Afrique de l'Est na cour ya justice ya communauté ya Afrique de l'Est création ya institution chargée ya mine pe ya énergie ya environnement pe ya intégration ya langue française. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso na séjour na Belgique Mbamaki Mokolo ya mercredi 7 septembre par président du Sénat belge. Reportage hérité Mapindemi une fois de plus. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga azali kokoba séjour na royaume ya Belgique na sima ya ko signer protocole d'accord ya coopération entre parlement belge na parlement congolais et l'on a présidente ya chambre ya ba représentant belge numéro 1 ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga ayambamaki mercredi 7 septembre 2022 et pas ya présidente ya Sénat belge ba personnalité mibale ba betaki masolo na makambo ya ndenge na ndenge mingi penza likambo etali situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo ba perspective d'avenir oyo ezali lieu na développement ya RDC pe ba relation politique et longo na ba relation diplomatique nyonso wana séjour ya Christophe Mbosso Kodiampwanga numéro 1 ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ezali kaka pona kokolisa coopération boyokani pe bondeko elongo na royaume ya Belgique mingi penza likambo etali parlement Assemblée nationale elongo na Sénat bako beta masolo ya kitoko bako coopérer pona kokolisa bondeko ndenge coopération oyo ezali kotalisa na sima ya signature ya protocole d'accord oyo président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga auti ko signer durant séjour na ye na royaume ya Belgique. Difficulté ya carburant eza kokoba na ville province ya Kinshasa ba station ya essence eza vraiment envahi na ndenge moko ya kosakana te constat ya 2022. Likambo etali carburant na ville ya Kinshasa ezali ya koyinda tango nyonso ba station service etondi na mituka pe ba moto na moto azali koluka asomba carburant constat oyo ezali bisika nyonso rareté ya carburant ezali komonana ba reporter ya Info Lingala bakitaki na station na avenue 24 novembre oyo ezwami penepene ya RTNC même constat opesi mbwa boyi po somba ata 5 litres ya carburant ota na Tukanayo ezali vraiment parcours de combattants ndenge monko na station oyo ezwami kaka na 24 novembre pene ya maison Schengen bato bazali kowela ndenge kaka mai ezalaka pasi bisika mususu bolanda bino moku. L'explication ya gouvernement ezali ke rareté ya carburant ezali di na ba réserve ndenge ezali vraiment ya ko diminuer yango ezali ko sala ke bazali ko servir ba station service na ndenge ya malamu te l'état a promettre ba bateau ekoki kokoma na mi-septembre pour na komona situation oyo ezala décanté entre temps ba chauffeur pe ba taxi moto bazali ko nyoko la population ba course ekomi ya komata ya 500 francs ekomi 1500 ya 1000 francs et commune yango 3000 nyonso wana population azali konyo kwa ma circulation et komi pasi na ville ya Kinshasa. Kaka pona o etali pasi ya carburant na ville ya Kinshasa ministre hydrocarbures Didier Bidimbuye a lancé qui message et pas ya population bolanda. Ko na liboso na bino po toyebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrole na ba station na biso ya liboso na koloba boye o eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement d'où to komona na ba pays ya mindele bamboka oyo baza un peu plus développé que biso actuellement bazokuta na même mikakatano mais gouvernement na bino o eza conduit par excellence monsieur le premier ministre Sama Lukonde gouvernement na bino etike kola la pongité
nyonso ezalaki prévu pour que tokoka kokóma na situation ya boye te. Mais ndenge balobaka à l'impossible nul n'est tenu. To prévoyaki babato ebele fallait ya pour conserver biso à travers ba société commerciale na ba société misusu. Babato nyonso to prévoyaki na dernière minute est glissé. Ne baba est glissé, c'est que bateau foyer à Congo un misusu et moins retard pour na peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, to vois ki koko soit liboso na o babengi kérosène, o babenga ka jet A1. Na koko so o to vois ki gouvernement a sili ko solution produit ekomaki depuis samedi passé ekomaki na mwanda ba tindika ki yango tina ango po ko koma Kinshasa esenga eya na ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum yango o ese salami produit ça na nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème kozali susute toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na ba bateau toza ikozela moko ezwaki mo retard na ndenge ezwaki retard o ekoya eza prévu ekoma le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima, batini kapo comme na Kinshasa et ko pesa biso mois retard muki. Ndenge lokola ministère hydrocarbures eza na tutelle na ngai, to vanda ki ngai na ba expert na ngai, na bande ko ya CEP, na bande ko logistique nyonso po na ko yeba ndenge ya retrouver solution. Solution malamu o to mona ki po na kokoka ko éviter kokoso oyo eza o to bengi tout ça la rationalisation to yeba ndenge ko diminuer quantité servie. Parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salelaka 1100 mètres cubes pour na consommation de carburant mazout nyonso wana. To calcula que soki to continue na stock to za nango ko pesaka 1100 mètres cubes chaque jour. Tebeta Masolom, directeur général des écoles et formations de la police, commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama ayambama qui est pas gouverneur militaire ya Ituri. Pour la recrutement et les policiers. Héritier Mapindemi, reportage. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déterminé pour rétablir Kimia pe sécurité na province ya Ituri. Pe koluka ko sécuriser batu et longo na biloko na bango. Nyonso ekoleka na recrutement et les policiers ya malonga pour combattre la population. Nde etalisi tina ya mission. Oyo directeur général ya ba école pays formation ya la police. Commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama à Salaki na province ya Ituri et Paiwapi ayambamaki na gouverneur militaire ya Ituri général Luboya Kashama Johnny. Bango balobelaki renforcement ya effectif ya la police kuna na province ya Ituri. Oyo recrutement na yango ezali kobanda kalate ndenge commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama alobi. Les jeunes doivent être contents et fiers de l'autorité suprême, le commandant suprême de la police et de l'armée, qui envisage cette détermination du gouvernement pour le recrutement des jeunes congolais. Kaka na même occasion, Célestin Kanyama azali pe kosenga na ba parents batinda ba jeune oyo bazali compétent pe bazana moralité moko ya malonga pambate ba conditions nyonso ici et yebana pour le recrutement et ba policiers. Les critères sont des critères connus par tous. Vous devrez être de nationalité congolaise, casier judiciaire vierge et d'être d'une fourchette de 18 à 30 ans. Vous serez recruté. Et surtout être de bonne moralité. Amenez-nous les meilleurs de vos enfants, les plus intelligents, les plus sages. Surtout évitez ceux qui consomment la drogue et tout le reste qui peuvent détruire le corps. Nous avons besoin d'avoir des jeunes gens capables de servir notre pays sous les drapeaux. Bosimba ke na période oyo ya état de siège na province ya Ituri, la police a apporté appui moko ya makasi et pas ya belema ya FRDC na lutte contre la violence pambate ba policier bazala qui vraiment déployé bisika nyonso na ba localité oyo et botolamaki et pas ya ba FRDC pour na kotika la police ba na ko sécuriser bateau et longo na biloko na bango. Bajon ya société ya ligne aérienne congolaise lac na mokuse ba salaki sitting moko pona kosenga de compte final na bango o bazwa te nzokande dossier oyo esi ekomaki na maboko ya chef de l'état par reporter ya info lingala journal pour la peuple beteli bino lisolo yango.
ba agent ya lunes aériennes congolaises lak na mokuse bazali komilela bakitaki na air terminus bureau na bango oyo ezwami na avenue du port na commune ya Gombe po na kotombola mongongo par rapport ya ba décompte final na bango oyo depuis ba bima bazwaka yango te depuis société oyo lak ezala liquidé ba travailler pe ba agent bazali komona clarté boye dossier oyo ekotaki epai ya chef de l'état depuis mois de décembre pambate asengaki état de lieu ya lak kasi kino lelo yo bazali koyoka atali solo moko te pona oyo etali misolo na bango na tina wana bakitaki bango nyonso na air terminus pona kotombola mongongo balobi bakosala sit-in kino na palais de la nation pona ko réclamer mbongo na bango pambate ba agent pe ba travailleur ya lak ebele bakufi sans que ba toucher ba mbongo na bango pona ba situation sociale na bango ezali kobeba se kobeba nzokande ba servaki mboka depuis ezalaka air Zaïre et le Canalac basala mosala ya makasi kasi bamoni ke l'état congolais azali kopesa bango merci bapesa na mbwa 4 de décembre l'année passée mokonda mboka azalaki état de lieu ya lac mais dépasengi état de lieu wana disikoyo biyano ezoyebana te alors biso tosangani lelo kosenga na biso ezali ye moko mokonda mboka ndenge akotaki makambo oyo bafuta biso mbongo na biso de compte final mbongo tosala nde tozala yango bosenga na kocreye air congo na korelance compagnie ya congo airways na kosala boye biso etali biso te biso toza bajan bosenga na biso ezali mbongo tozwa mbongo na biso Bosimba ke ba agent pe ba travailleur ya lak bazali kokana kosala sit-in kino na palais de la nation kasibino moko botala ba age na bango eske ekozala malamu tokoki kokunda bibembe misusu na nzela na ba age ba papa boye esengeli te ko pousser bango tina niveau wana na tina wana bazali kosenga intervention personnelle ya chef de l'état oyo asengaka dossier pour na ko trouver solution ba député bino toyoki ke bozali ko toucher ba $21,000 américains ba pipe bozali kozwa ya ofele kasi bato bavota kabino bango yeyo bota la situation ya lak ezali pasi pe mawa eske bokoki kolobela bango te po solution ezala prouver en tout cas mongongo na bango eyokana na présidence eyokana na gouvernement bosunga ba papa oyo bazwa ba décompte final na bango pambate mosala basalaki ezali ya pambate basala mosala makasi. Enseignement Bosimba qui Institut panafricain Cardinal Martino et Fongo déjà ma porte nango pour na inscription ya année académique 2022-2023 Bozo Bango na UCC na route bypass pour na commune na Mongafula Nadina Sona Christian Kengebini. Enseignement supérieur pe universitaire ya kitoko bopo na Institut panafricain Cardinal Martino IPCM na mokuse yango ezali institution ya formation universitaire ya qualité oyo ezali basé na doctrine sociale ya église et salema depuis 2009 na deuxième synode africain pe ebongisami pona ko préparer leadership moko capable ya ko promouvoir justice paix, réconciliation, paix, développement ya Afrique. Et yambaka ba ressortissant nyonso ya Afrique. Ba langue et enseignement ezali français na anglais. Ba inscription ezako salema chaque lundi, pe mardi na site ya Université catholique au Congo, ICC na mokuse oyo ezwami na limité. Ko bandangonga ya 9h na 15h mercredi na jeudi. Na site na bango ya Monga de 9h à 15h. Pour na koyekola kuna na niveau ya master, il faut kozala au moins na diplôme ya graduat topé ya licence LMD. Na IPCM okoyekola master na enseignement social ya église. Master na gouvernance paix droits humains, master na gestion de conflits et construction de la paix, master na environnement paix gestion de ressources naturelles. IPCM ezana ba bâtiment moko ya kitoko ba auditoire ezo remplir ba condition nyoso ba bibliothèque etonda na ba livre awa ezali vraiment esika ya koyekola ba ompe ezali wana ba
installation hygiénique très propre ya koloba kutu ezate. Professeur Abejili Mwanda Nkienga, directeur général ya IPSM, a précisé boye. Naosenga batubaya siko s'inscrire pa na biso po awa na IPSM, Institut Panafricain Cardinal Martino, tozopesa formation ya cadre ya mboka tolingi na mboka oyo tozala na ba leader bakopesa développement, construire la paix et puis environnement. Oyo nde IPSM boya ebele boya kaka bino boza na ba diplôme ya gradia boya formation makasi po biso awa on pas seulement ko former ba to pesa bango science mais peut-être pesa bango pe éthique. Yo moto olingaka koyekola biloko lokola ya ko gérer ba conflit, lokola ya gouvernance ya malonga, ya environnement, ko gérer ba ressources naturelles, ndakisa nkita ya République démocratique du Congo, adresse ya IPSM yango yo, kuta bango na kati ya ICC na route bypass, kuna na commune ya Mongafula, tope benga bango na ba numéro oyo, ezwami na se ba écran na bino. IPSM ezali wana pona ko former ba véritable élite ya RDC wana service monene oyo IPSM aza ko rendre na mboka. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté l'avion Airbus Mibale A330 où ils ont la capacité à koyamba plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Congo que CAA a utilisé lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute. Et comme il est long timba nanzuzi veut dire ma passa, Airbus A330, ba avion ya mokwake, ya liboso yaka yangoyo. Bozwa lix ezanango. Neti sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba anglais nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 ezaba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.
totikala kaka d'enseignement pour l'enseignement Institut supérieur des études parlementaires ISEP na mokuse yango pe fongoli ba porte na inscription pour l'année académique 2022-2023. Reportage. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP na mokuse ba fongoli déjà ba porte na bango pour na inscription yango e bandaki depuis le 1er juillet pour na oyetali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD. Ba inscription et kokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député topé sénateur en fonction occasion yango yo epesameli bino na ISEP po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya sciences juridiques pe administrative kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya sciences ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyo etali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okoza ba enseignement kitoko baza na des vacations ya liboso ezali bongo vacations jour ezali kobanda de 7h30 à 15h30 ya mibale ezali vacations soir kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi kanga adresse oyo malamu avenue Taboulay ex Tombalbay numéro 1353 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye pour na formation na bino ozali député ozali sénateur même ba oyo bazali en fonction to ozali assistant parlementaire to pe suppléant to pe olingaka kosalela yango ISEP ezali wana pour na formation na bino ezape na centre de recherche en études parlementaires kuna ba organizaka ba séminaire ya kafu pour na koyeba ba tâche parlementaire nyonso boye na boyinde oko renforcer ba capacité na yo bokende na lombango pour na ba inscription ezali kosalema pambate ba place ezali vraiment limité boye pour na ba renseignement nyonso esengeli ko contacter secrétariat académique ya ISEP yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe topé bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino. ISEP elobi démocratie et komanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Du 1er au 30 septembre, les Kanana Cyber Eric Nyos, ils ont la vie province à Kinshasa. Après enregistrement, ils ont causé les Makuna avant de le territoire, ils ont provu le mois octobre. Reporter. Kinshasa, République démocratique du Congo, Boyoka, lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya développerie mwana mboka Eric Mwamba, le coach, le jeune lion Zambé ya développerie ADG Eric Mwamba aye koyebisa bino ke masolo ya développerie kalate. Tolobaki déjà le 1er septembre au 30 biso tobandi ba préenregistrement mutako sabino te préenregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango développer banda boyebi ndenge na agence Eric Travel bat bayaka ebeli alors soko lingo kota na mulongo te yaka déjà kosala préenregistrement tolobaki bien obeta développer na agence Eric Travel soko ye sur place eza na $5 ya tour oyo masolo ya passeport ezate oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo mpe okoki kobeta développerie na Cyber Eric bino mpe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta développerie à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien développerie année oyo eobetama sans passeport donc so oza na passeport bomba yango et permettre yo soko gagner nde tosala o ba démarche ndeko tika na yebisa
bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti deve loterie awa zala na osurke États-Unis et yambi yo. Donc, déjà, les premiers préenregistrements et Zobanda, les 1er septembre, et au Kendeti, les 30 septembre, octobre, les vélotéries bannis. Soko beti, ou ekoleka, pour n'en acquiser des réceptions. Botu na nganini Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence au Leki INPP au Poussani en face ya Serve Air au Komona Cyber Eric. Bana Masina boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil référence en face ya Kimbuta et bongo na Victoire Matongé avenue Victoire numéro 120 en diagonale na maison ya Mèche Olga Kabelo non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire baza bongo na 12e adresse rond-point Victoire avenue Eyala numéro A1 na station de vente ya carburant Erneco juste na rond-point Victoire. Batu ya Kitamo magasin na avenue Kasavubu numéro 3 quartier Joli Parc référence rond-point Kitambo magasin Topé supermarché Facebook. Biso, totombeli bino nyonso. Bonne chance. Na Cyber Eric, oza bongo rassuré. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi